Nazaret moteme belinga moto posana fuka manga Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu ngayo yo nazana nwelenge na bolingo na yebinanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yonde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na banae nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yangaye nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nangayo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o ayaye moninga boye na mokili azate natikala se na yo masia o olongi motema nangaye ayaye bona yo nalapinda ye masia na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye bona yo na mipesi mobimba ye zoto bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masia o mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga na ngai yo moninga na ngai Yesu moninga malamu moninga na ngai yo bolema boyengana na mona tena mokili olingaka ngai wana na naza kati ya masumu c'était bon par avance Jésus avant que nayeba yo Yesu yo mipesa mbeka mpo na ngai na bika bolema boye nakozwango wapi Yesu na mabe na ngai na masumu na ngai soki na justice ya mokili ndenge ozala condamné par ton amour que naza lelo rescapé à la mort et nakomi mwana nzambe mpona bolingo na yo Jésus ata nazali na mama na ngai bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na leki na ngai bakolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu wanga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi na ngai ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso Yesu aza bolingo ya solo ngonga moko na le parfum eleki ebele libanda okoma kovanda na ngai nesika eleki mosantu otundanga na motema yamba mokanda ya bolingo
makambo ya motema na ngai kolokuma mana yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso ayaya Yesu wanga wa mikolo nyonso yebi bomoi nanga mwana ata na butu ata na moi Yesu wanga wa mikolo nyonso nzambo yo ata nazali na fiancé na ngai ata nazali na chéri na ngai ya kolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai yo bakolinganga te lokola Jésus na ngai yaya Yesu wa mikolo nyonso na bafani nyonso basoutenaka biso mpo totikali tokobaka na mosala wana donc tokobaka na mosala wana liwa eza nzela ya moto nyonso moni lelo ye bapululu bakendaki bavie sans souci bakendaki badadiki kambala bakendaki lobi nsima lobi mpe tamosu ekozala koko ping pong tamosu ekozala ndeko mpe oyo bozofilme nga awa donc liwa eza nzela na biso nyonso lokumu ezonga kaka epa nzambe. Dernière question, par rapport au Italie, manœuvre islamique pour l'organisation bon, je pense que vous avez information ebele nga o nga na ko conclure ezakaka babimisaka nzoto ya mutu so makambo nyonso organisation programme epesami lokola programme epesamaki te organisation ezalaki na prêter moyen babimise ezalaki te lokola programme epesami organisation famille bapesa accès yeyo abimi donc ekendaki gauche ekendaki droite moi je suis pas là etangamaki akobotama mukolo abotamaki etangamaki akokufa mukolo akufaki etangamaki akokundama lelo mukolo tozokunda donc nyonso eza plan nzambe donc soki depuis motuna na pamba te ezali parce que na barrière ebimaki likambo ya 75% na libota 25% na bino baartiste bon nga nayebi yango te nga en tout cas nayebi yango te naza artiste naza mpe na ngambo ya famille o 75% 10% nga nayebi yango te nga nayebi kaka ebanda ekozela mukolo oyo etangamaki mpo na ye akundama nde ezalaki lelo yango akundami. To perdre grand motu très play artiste complet à sacrifier jeunesse na mobimba na musala oyo molimo na epe malakimia. Merci beaucoup. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolengi
na balabala sepona kozanga babote nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Merci, veuillez vous asseoir. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu, c'est la différence faite dans la vie des autres qui définit l'essence de la vie que nous avons menée. Fin de citation tirée des longs chemins de la liberté qui fait président Nelson Mandela. Chers familles, chers parents, amis, votre présence en ce lieu est un point d'honneur, un signe d'amour et d'amitié, voire d'un attachement au précieux souvenir de l'artiste comédienne Chako Diala Anahendo Jacqueline, lequel souvenir a permis certainement la mémoire de son personnage parmi vous. Et en pareille circonstance, il est coutume pour nous d'avoir une pensée profonde pour cet être cher et de présenter à vous, famille, amis, connaissances, et ses fans, tous réunis, nos condoléances les plus unies. C'est ici le moment de rappeler quelques grandes lignes de son parcours parmi vous, ce que vous savez déjà, à savoir que maman Jacqueline, elle souffre de vie un certain samedi 23 août 1958 à Lodia. Et voilà qu'elle vient de fermer la dernière page de l'histoire de sa vie sur Terre. En nous quittant inopinément le mardi 15 juin 2021, loin de cette terre d'origine, et au terme d'un parcours de vie encore court de 63 ans, laissant derrière elle le cœur meurtri de tous ceux qui étaient encore attachés à elle, plus particulièrement ses collègues, pour qui nous avons une pensée toute particulière. Elle fut une femme sociable, serviable, accueillante, comique et très généreuse. Une femme au grand cœur. Maman Chako prenait toujours l'amour du prochain. Grande figure du théâtre populaire congolais. Maman Chako Jacqueline fut une ancienne du groupe Salongo, de la télé Zaïre, de l'actuelle radio-télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, au sein duquel elle a évolué avec d'autres grands artistes comme le fait Sans Souci, Mabélé et j'en passe. Et après le groupe Salongo, vous vous en souviendrez, elle créa son propre groupe. À l'assiduité et à la rigueur dans le travail qu'on trouvait chez Maman Jacqueline. Et toutes ces qualités n'ont pas manqué dans notre chair regrettée. Et nous laisse avec ce sentiment de fierté aux côtés de Maman Chako est une richesse immense. Des images à combler nos cœurs tout le long de sa vie. Jacqueline,
Souvenez-vous encore qu'elle disait très souvent à ses enfants, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Chaleureusement pour vos pensées de soutien. C'est inondé de tristesse et de compassion vers ta famille pour présenter encore une fois de plus nos sincères condoléances. Et toi, ton rire, ta bonne humeur, ta gentillesse pour toujours au fond de nos cœurs. Peuple de Madagascar qui nous dit, je cite, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Alors si vous oubliez Maman Chako, automatiquement elle sera morte des fois. Alors vous n'irez pas au numéro 54 de l'avenue du Stade, quartier Matongi, dans la commune de Calamou, ni même après un quelconque culte de l'église de vainqueurs, des appels de vainqueurs plutôt, où elle était cette ardente chrétienne, ni sur une production scénique, moins encore après une séance de répétition du groupe Académie des Stars, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse des communes. La nouvelle adresse de Maman Chako Jacqueline est bel et bien cité Nécropole, et je dis bien cité Nécropole, la vraie cité Nécropole, dans la commune de Lancélie, quartier VIP Culture B, réservé aux artistes, bien sûr, à l'Étoile, au numéro 15 de la rue de l'Espérance. La nouvelle adresse de Maman Chako Jacqueline est bel et bien cité Nécropole, commune de Lancélie, quartier VIP Culture B2, à l'Étoile, au numéro 15 de la rue de l'Espérance. C'est ici, chère famille, qu'il faille revenir autant de fois que possible pour réfléchir sa dernière demeure physique. On ne le dira jamais assez, n'attendez toujours pas le 1er août ou les jours de l'inhumation, vous êtes venus si nombreux, c'est très bien. Mais la nécropole, vous êtes accessible du 1er janvier au 31 décembre. Cela délivre à 16 heures pour les visites. Et que ces visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ces jours et des partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attrices. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te mpe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili, baboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akondolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins, kasi ya lelo ekomi mbongwana basi
mawa esili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orfele bato bakangi matoi baboyoyoka orfele akomi ndoki twanyekolo eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi olera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda Junior, yaka no. No, c'est ça va bien. Ah, là, c'est ça. Oui. Que vous reviendrez visiter sa dernière demeure physique dans les quartiers des artistes VIP. Et maintenant, nous allons confier son cœur à la terre. Oxygène. Et nous ferons d'abord la descente et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot ou à un pasteur ou à quelqu'un inspiré pour une prière. Et une fois descendu dans les caveaux ici, on y met des fleurs naturelles en signe de revoir. Pas de fleurs placées, c'est pour la conservation du cercueil et de son corps. Elle est 5 minutes. Et si la famille veut, elle peut laisser un ou deux témoins qui assisteront aux travaux. Auquel cas, elle vous fait confiance. Vous pouvez rentrer, revenir demain ou le lendemain pour voir comment on a travaillé. Merci. azalaki mondimi monene toyembesa nzembo moko ya nzambe avant vraiment ozapala nako biso nzembo nzambe awa toyembele nzembo nzambe nani wana tona nzembo nzambe awa nani amen Papa na pesa yoniye Papa la besa yonini Yone bana lisuka Yesu na tobo liseyo Yatolo salitane Yokoti kalazambe Kata liboda na goye Yako na tobo liseyo Amen. Amen. Hallelujah. Solo samiza. Elo na biso. Yonde nyoso na biso. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Tu es le véritable Dieu, le Dieu créateur, le créateur et créé de notre vie. Na tomboli monene na yo nzambe la dinaka. Na kumisi yo nzambe la nyoso. Yondo zali ebandeli pe yondo zali suka. Ola bien loko moko te ko iko koma yo nzambe yo yebite. Et loko moko te ko iko koma o yo permettre te. Yawe yondo permettre situation ye koma la kati libota oyo. Ya ngoda tomboli monene na yo nzambe.
nzambe na bilaka yawe ekolo na bikamwa papa napesi yo merci papa natiki corps natiki âme natiki esprit ya ndeko na nga na maboko na yo nzambe moto te aza na nguya ya koya koyiba oyo yo nzambe yo oyebi na kotelemisa papa je te bénis na plonge corps na ye na makila na yo na plonge âme na ye na makila na yo na plonge esprit na ye na makila na yo yawe nzambe oyo ya moyini ya mona ye te azala invisible invulnérable na oyo nyonso ténèbre lingi kosalela ye tu es notre Dieu tu es notre roi Seigneur yondo oyebi existence ya moko na moko ya solo date tobotamaka toyebi kasi mokolo tozomaka na mabele toyebi te yawe ya ndeko na ngai kokisami Seigneur mon Dieu mon roi tika te kombola ye kumbama po olobaki kaka tokumisa yo olobaki kaka tosanjola yo ezaka na plan na ye éternel notre Dieu merci pour na komba nyonso oyebi na kobundela biso mpe oyebi na kolongisa biso oza fidèle osepelaki ayebala kofanda 1 mois et 2 jours yawe kati na mokili Seigneur lelo toye kotika ye na mabele esika utaki mon Dieu mon roi monisa que tu es Dieu tu es notre Seigneur tu es notre roi impossible epai na yo ezalaka te yawe tolingi tomona yo koagir mpe tolingi tomona yo osala nzambe salala biso tozala sude salala biso tozala na bomoko yesu likambo oyo emonisa monene na yo natiki retour na biso na maboko na yo nzambe ya mabe ekomela biso te plan nyonso ya monene ezwa place te obele yo nzambe papa napesi yo merci mpo toyebi na koplonge motuka moko na moko esprit ya moko na moko na se ya makila na yo Seigneur notre Dieu zala protection na biso tobandaki na yo tochemine na yo lelo tokoma sukisa na yo mon Dieu mon roi papa napesi yo merci mpo te ndeko na nga te na suka ayebaki na koreconnaître alobi bondela nzambe na lola na bondelaki mpe namoni ke yo nzambe osepelaki na libondeli yango ozwi ye zwa lokumu papa nayebi mokolo na suka akofanda na esika na yo papa pambola biso pambola bana na ye moko na moko nzambe ayeba na koeshue te Seigneur notre Dieu natiki libota moma entre tes saintes mains tu es notre Dieu tu es notre roi merci pour la victoire opesi biso merci pour la réussite opesi biso merci na nyonso oyo ekotikala po ekosala meza kuta seli tobeteli yesu Bachako, dernier mot na yo, pour la famille. Comment soutient la mission, comment il soutient ma famille pendant cette émission aussi. Ah, les autres pays, esprit na yo, c'est à toujours entre mission. Pour la toujours mon connaît au badal kolinga. Adieu cher Ngala bula na moto na juste formation à chef à coup. Maman Chako il est mourant. Ouais, il est mourir. Non, mourant et c'est le rôle à couper na courant. Il y a plus na courant ta couper normal, il est mourir. Voilà. Ajalo ba quoi? Tu dans la toilette, tu vas te rendre compte. Ajalo ba quoi? Ajalo ba quoi? Avec lui. Allo ba. Maman Chako a quoi? Maman Chako il est mourir. Partir. Allo là. Comment ça? Moi j'ai étranger. Moi j'ai étranger à connaître. Yo ya ne échangeur. Moi j'ai étranger. Ah bien Adam Mukaya. Ouais, là j'ai échangeur. J'ai étranger mais à couleur de moi, à comment congolais. Mon gringo de Muluba. Alors comment ça ayi petit maman tu pas quoi faire? Ah, tu veux à couper à tika la seko. Les belles. Donc, nanga sei. Ba evene seni. Regardez. Oui. Ajalu kama mata. Kwa lugha. Ala de do anja kuna mata kwa. Neye. Donc maman c'est oui. Ouais, la kata la macha. Oui. Abi. Makambo ni otu esalami. Yango. Longa na kama. Je suis maître de ma vie. Maman na moto. Ah, soka na. Kama musinga ipona nini?
nayoki lisango Eima. mais nandimi te C'est quoi kufi Regardez. D'accord. oh mais nzoka nde baartiste mpe bakufa Akwatali mibu ebeli nete yate. Alilelete abetela maboko makati. Bravo l'artiste. Merci. Mokonzi, je crois que c'est mon style. Voilà, chère famille, maintenant, nous allons jeter. Mama nangayo bakolinga ngate lokola Jésus nangaye yaya Yesu wa mikolo nyonso Yesu yonde bolingo ya solo bolingo ya malonga nde nazoka epai na yo Yesu wanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi na nga lusolo ata na butu ata na moi ayebi bomoi na nga ayebi bomoi na nga yende asondaka le cœur et le rein bolingo ya motema na nga merci pour cette émission. Merci. Alléluia. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube, bobetobe Kilongo TV. Po Kilongo TV, bokomona maijane. Oh Kilongo TV, oh. Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, bokomona makambo ya minene mpo yasa akabavi ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Papa, onde você vai? Oh, kasi na kani ya Me, o katinga suki. Papa, o muna katinga suki. Oh, papa, katinga suki. Sina dentiste. O katinga suki, o muna katinga babani, papa. O katinga babani. Funda suki na nga papa, katinga suki o funda suki. O funda suki na nga ko. Funda babani, papa ko funda suki. Sai te mama. Funda suki na nga. Ako funda suki na nga. Ako funda suki na nga. Mama, ako funda suki na nga. Suki na nga kibo ete. Suki
Maman, akati osuki ndenge nini? Osaleli produit nini? Maman nangai, tanga produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuti. Et quand il est suti komi ongai, na sala ko suki dena kata osuki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où le lebi produit asali suki. Donc quand singa. Nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bele tala. Yango, moi c'est tout le point où le lo yebite. Et lo ba asali la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso.